avec ngala tangi trop ngala ngala bela mutu ligolo otanga donc mona kitsango na musique donc po yo ya to zama suke bele lokola zamba goril pembe na ngai ba pesa poste yo ba pesi yo wana mais shinga yo za iloko te pose ba koso la biki ko komati vous comprenez na pena ba tout temps ba otala boye je suis le premier sapeur au Québec où il y a débat contradictoire na bango poto sonner li bilamba trop maman lata nous allons où? Donc qu'est-ce qu'on va gagner? Qu'est-ce qu'on tout ça? Donc justement, pour ça on a besoin des abato ba mimonaka. Donc aïe pena boué, na débat contradictoire à koutani pena que non, bah pesa les meilleurs. Donc bah pesa pena les meilleurs par rapport à Joye. Pas na yé na okokasi. Ndela kabonaka no mutamu. Okokate pour la nuit. Hein? Ndana mutema mukuse monda linga ba ketch na yona la tawana ninga pina linga ba chaussure na ngai ni na ilo osko na mona kama be na ba jeune na lelo o mona boya komi na ba jeune nzoto ya ba cash ne ba mbata ngasko mbata pa na nga existe te o faire gola papa mokolo ko poitinda nga ezoka no temps funga mona prise alu wana ko selu ko excusez président ko sa elu ko mo imu kwa yebi na responsable Bambateza donc sabo fufu na tongo soki zate bolambela fufu e moko boye kendo olugele whisky olugele noix donc ngana ko makambo wana te on comprend donc ko makambo wana te donc batika donc ko ke na ngamba mbango bongo wana za leki ya patron na biso ici donc surtout pe azaki camarade ya Gigola molimo agete mona kinya aki camarade ya Gigola to grand frère ya Gigola camarade na Obanda bango mabe. Invitation à ardoise. Mais avec Given, invitation en bois. Netika kabasali à mon Joseph Tata Moboko grand menuisier. Invitation en carton. N'a pas follow lango. Jardin de Dieu. Invitation à boy. Bon moi mukolo fait tilata mabe. Maison Given. À Bossali Binote. À Tchelibinope promotion angolais à Pamba. Maison Given. Vous êtes trop amoureux du pays. Wow! Given. Vous exagérez. On n'aime pas le pays comme ça. Congolais solo. Salut à tous les internautes, bonjour, bonsoir. Et talibinora la bango kokutane lango na bois kelibinongo ba sali ba bonjour ba bonsoir na bois kelibinongo de la part ya Clégis Zeis mon komboso de la presse hein l'émission na binomo bolinga mingi chaud Clégis moto berliva monia pesa nga plan wana ndeto banana na biso na chaud to la na biso na lo yaka kolala un grand merci na batuto balandaka biso pourquoi pas na ba réalisateur na le roi Berliv na mete Armel Wombo bango bat basala pena po to bima na ba TV na bino to bima na ba téléphone na bino to bima na bandako na bino bo pesa bango pe merci ndé vena biso papi mo lo ba batamayele na batamayele so basangani bo bima mni sala bazoba na bazoba pe so basangani bo bima mni sala mais mieux vaut là-bas que là-bas ici on travaille biso a toujours bossé et la baninga tante vraiment un grand merci na général manager Clovis Fimpa motema ya mama Doris Fimpa na peso mbote délai pourquoi pas na Maya Moto Maya tout moi le seul griffe du moment to relata griffe wana na loma ya mpaka na peso mbote gouverneur de Washington nazanga morote na plateau nazana madeso bana madeso population yende mtuto robeta ne lisolo lelo po ezakara ngana ke na lalité bat na ba Brésil na ba Cameroun bazo benga yo tobi tozo madeso bana to solo na ye to ye bananu azana positioning Berliv memanga pas invité na ngai tozo penata. Bonjour Madiso. Ouais, bonjour Nayo, garçon clergé. Donc, nous sentir Maël Nayo, ils ont été Nayo. Pour belé pakola choko ba si la logo la vena biso de l'île, c'est comment on sent la publicité à Mirinda to à Mystère. Donc, yo pena naturel, nous on naturel, on bio.
on comprend donc j'ai non soit na mafuta mayele na yo peso mona na kendo okimanchikite batiela ko basoda te na nzela ya nchiki okenda ka nchiki donc made soit bana yo so so bakinois 49 p mokala ya Ferregola Palduria papa na bango ya na bango babiso ko bondi mambolo ko te bondi matambango na ye ngai nazana ngai made soit bana made soit population made soit population 49 p na makamba bilamba. Ah, les là va tout banda fone biso très bien habillé. Berliv nga mete, berliv nga mete. Na na pour ça na yo, ozela nga de so bana lati le. Justement ba mayamoto kala mingi te mais le loto wana ba tchatche pour école baba bana ka bambarti na kati bandal nga yo. Mutu. Sur mesure, on tellement pas mon opé. Prêt à porter. Awa pena donc nga pena donc na gambira na kendara te pour ba ka mon mesure. Yo pena na salika nenge taille na ngezali bana na chaussette chaussure à taille na ngai ezate ke lo la vita imana so ndenge ni tout ça ba tsa ba biloko ebele na kati ya chaussure na lelo pena biso telemi pena na Jimmy Weston na chaussette à jacquard 2 pièces donc na ebi ke bestino bilele ya Hollande ngai aza déjà ko sepela biso to kana tozana ba garde-robe justement tozana na garde-robe ponga bilambela la na kati ya social par rapport à ba iba ba reme bilamba na ngezala pour to bota maramutakala meto Tokufarana bilamba. Il était comment? Parce que lamba on faut zapper ndengeni. Sko na bien. To banna maman na show to zara. Quand ndenge opesa ngai ngazara ka na kozela. Yo kozela. Na kozela. Ah OK, madi so banna. Le général manager PK na kozela. Général manager vice film. Vice film donc que j'ai sali à passant donc. Peso bambote belé papa banna papa social plus que société. Ouais. Na biboy. Yo za to yo poké. Tenga pena ndaku wana izanda kuna ngai ata nungu na mibenga déjà salle de fête ata fête yango esali Milan suka botika salle ga pona bakolo nango mais par rapport ya badire otolega mikolo moi take monteke Jésus parolo ba ba made so bana o pe ba trahir na bango ngai tenga pena moninga na ya test te na ka orchestre muto ebi test na ngai ya a contredire ngai donc ezalaka contrat ba contrat en Saint-Sylvestre ngana na pesi musala na 4 minutes et tombolinga veso bensinga lisu na deuxième première classe na sali su musala ndenge le na tikala donc ngai po mutoi asoki asokoli munoko na ete to sima na ete ko ya oluba na n'importe quoi ti donc shenga mokonzi za ka Ferregola mokonzi ka Ferregola donc ato vimbi libumo pakoli ambio ti bandi lokola zolo ni shenga wa logoti. Donc mon Ferregola au monde a lelo pena na monike na ziba japonais na sepeli sous na saperté pour je me suis resté le seul sapeur au pays. Moi je suis pas un japonais. Vous êtes sapeur. Moi je suis un sapeur. Vous êtes japonais. Na la japonais te. Na sapeur. Quelle est la différence entre japonais na japonais au monde ya zanga kana no ilamba munene te. Au monde ya mutu muso alati veste a tomboli boyo. Moi maboko ndi tomboli boyo. Moi veste comme déjà veste ne donc soit tout maboko so kuta na bango ça tombola maboko so teka boy oh la main au moins veste kititia voilà maboko toni donc ils ont quitté donc maboko za mukuse soit kiti bo veste comité pe au monde balata ka mwindo so mwindo te musu pembe mwindo so longo na pembe mwindo ayena bilamba ta mwasi na bango na mama na jeep faut na batu mususu tout le monde a pu ba jipo ba bervele bimara ba sap alcaïque sera ba kula mambo ngasko na sala sapa la in yo mona te musée mikolo ala o chaplan mo ya loka plante c'est mystique wana bona ba gugu gaga totalement on a film gugu gaga c'est ça l'esprit japonais donc ba kipagelo ka rolata te pour l'harmonie des couleurs ça se passe à la tête ndesingane na boy na ko banga pays moko te na mambo bilamba pays moko te et moko te na bisayo. Donc pays moko tonga na kobanga ata minele ba ko ya buba kutanga bien habillé mais ça ba tout mususu to kende défi comme bobomba yi tsaina sima ta munene okangama même si to utiliser ka pa kangama après ça ka performance exhibition na kati mambo metali mais tango koma na piken pour sans lati na dessin on est le côté ba masana académie des beaux-arts ba mamno so biso ko to ba lati ya dessin ya rolata na mambo ki sasa et pourtant naza bien formé naza ba cours accéléré papa Wemba nabi ke papa ochudi leki na yo mta l'accent rolata papa Wemba ah ouais mais ma musique papa Hervé Ferregola donc et na landa pena banzila entre les deux afana entre les deux nazala ki fanya papa va kufa lakisa ngai musapi boy
donc 104 sangam et on a yaka papa nanga Hervé Ferrigola donc que j'ai sali à passant depuis Brazzaville Fespam lobby de Zoka a Zoka ka chaud Zoka ka Zona ba kaka yana bat musu balobi ke bolongwe o réclamer mbongo ba pesi musée mutuka yo sili yo nyongi te ngana za ya au moni tango papa botaka foyer na palais ngana za ya ezate po basombeli leki nanga berceau po ngai na yo kapasi monsieur notanga pe nazaka na ba berceau ba trottoir wana donc et wana za mwana oya yesika fo ba bercer mopa ya sika ba yambaka na koka après na sima balakisa kinzela ya pompe soka koki pompe te mingi ya kosidi barasi na makambo na ye nga koyokela mwana wana moke zuwa na makambo ya car nga na père na nga il fit le banquier koko na nga azaki chauffeur à Kasavubu ba Peugeot ba Mazda to saka nango ba Toyota donc je suis bien instruit pe batindanga ba nchiki moko ya bien pena ba dépenser pourquoi oncle nga bengi ngai mabozo de champignon que je salue depuis Paris na Emile Ondi Mafouni Blachette qui a la passe qui na conversation pour tout ça qui pena misat ba zongisi ngai ba yo pena niveau to préparaka yo to tindo ba internat o ketanga na ba portugais o ketanga na ba angolais mais lelo o kaka faire ou comment on dit non naza wana pour na bit lucratif na ebi makambo to solo là par rapport à corps à Saint-Sylvestre par rapport à Joël na on ça les meilleurs par rapport à Joël pas comme joyeux anniversaire pas comme Joël litin mais ils aura joyeux donc il y a un monde nazala wana pour na joyeux pour na kolandela musala o tout ezo salama par rapport à musique ya ferré par rapport ya baba chichiwashi ya ferré par rapport bon temps traiter binoke bo amité mama bebo linge papa Hervé na motema malamu te boyaki pona mbongo yozolo bani ngai te nga na groupe wana nazala te nga na sala réclamation na nga na sala Saint-Longa so ina moni y a rien ne marche y a rien ça ne va pas pour ça fait un mois na mona raya na ngati donc na tika pina ya azala bena ya motema na ya kokita ponga na bengaki yaya na bengaki papa na bengaki nyonso sauf Nzambe. Je comprends. Donc aza moto ya poussanga. Donc pourquoi na benga Kinshasa balabala mbwa pe kinoso so ujana. Donc nazada na balabala ndeko nonani ndeko no zatin soki lilingi pour so ba bandi mbango ba olongolo ba remba olongola na lilingi nore. On comprend. Donc nga ko ya na moto intoxiqué ngai pona longwa pas faire yo ndenge ni na pesa kuna je fais 10 ans plus de 10 ans donc na okende nana bolingo moko te to lovana en mutu moko to ya na tevo to lovana ma 10 ans mais ngana Ferrigola to sali 10 ans donc mutu moko bang sangate mutu to ba mutu to opesa nga 12 amona lo osala nga 12 ya ba ke Ferrigola pesa nga 12 dana butu na 12 donc tango yo na 12 to sala ngo ikomi que appelle la bateau ba pesa 12 ba mo meka mais nga mo na 12 MC yo kan so pesa 12 nzoko ya na nga 1 kolelo nde bandeko musu bazolongwa tomoni bayampaka badéclare officiellement ke balongwe yo kolobanisi ke nga pena nazo sepela te ndenge ba omemango toujours dans la média faisait le roman le linge sale ça se lave en famille baza bato pe baza na ba droit na bango ya ko réclamer mais ndenge ba okena na ngoma mbango ezo choquer nga pena nazo lela yampaka na okuta na sola na yo nzoto apambedi na libulo molimo te mpunda toponaki abimi le chèque. Donc tozwa Ferrigola mabete ezala bato yo bateki pour Ferrigola ndaza bongo muto akobenga ye mabe na ebiti Ferrigola papa bato azaka kimia douce ayebi ko fana na bato mais za na ba Charles moi ba racine ba race de vipère au bazaka donc tout en tour mais za bato ba mona bino mabe ba ko ba bokende na bino bolekisi bozolo ba mingi nani akobenga na fana moko aza essentiel na musique pas koloba po bimisa ba vérité que Laura Tana Saliembongo fallait pas bobimisa nani ye nani kana ba commentaire musu batu mususu na ba commentaire mutu mususu ki azomona place azezo simba ta kolanda mbongo ti na source to mona ba mama lunda lelo ba mama lunda bangwana ba koma mama correct mona yaka na eloko mbongo tango ozolia likambo motabomela mpesa e barate mpesa trop fera tout chanter fera tout dit donc ana banzembo na inde to ko kanga bino ka to rattraper bino oyebo na oyembaka na oyembelo ka nzembo kaka on comprend donc likambo motabomela mpesa ye moko mpesa pa e barate menzoka po mpesa ki trop
moto moso ko sula boya dégager pesa baluka isu lokolo nasila nae donc c'est loko moko boye makambo ya mbongo wana ngapi na yaka na orchestre pour na mbongo c'est ngana zaka ya fere moko ata na yoki ko ba pesi mutu tuo ba tupilu ba soki mapangu ba Ferrari ba zuma mapangu et ça makambo orchestre marka uzu ba sombele immeuble donc kana na eza pona mutuka te kana nga mutuka te wana na benga ngo berceau ya mwana ici surtout que tu muta pesi eza producteur au pôle montu na pesi pe mbote beka meilleure brasserie de Kinshasa donc eza pena wana bende ko tumisanga te po tant bando sala ba jeune bango ba vente de billets ba mona ngati moi je faisais la promotion de l'artiste na nengo na sala na ko mi kata te na pasola mutu po boya na internet bo tsanga na ba page donc naza mokolo te melelo na ba page Zaza je salue Karim Mokolo la baronne ye ya tongo ye histoire ebi nani molati nani modefi nani po batu musu omoni batu bazui bakar mais musu bazangi bilamba mutu azune ka omoni mutu musu bako pese car mo tambola na car mutakala te donc faut ça la bien habillé donc si bien habillé de car sika faut ça peine veste pena faut ça na costume eza na zaka te o nyonso ezaka omoni pe ba la confusion entre kazaka veste et to costume aux pièces on a bêtise à pièces ensemble les costumes il y a pièces il y a Gianni Versace vous comprenez mutu musoko mona lati lo le bembe mo ekufaki mercredi donc lo ba oya au sala la on veut mortuel semaine prochaine on comprend donc bako pesa camion mais faut bozonga lisusu na kati école na molo kai pour place na kangela ka bango makolo te na fongola ki bango makolo po yom to bimisa ki bango na bimisa ki bango na fongola ki mutu tu azotanga kombo afire na ninga mabe donc les japonais de Kitambo les japonais de Suède les japonais de Kibinda nkoi donc na fongola ka makolo nanga po mokile babango po le lobala taboy na ozala ngrate motema na bango témoin na lobaka lo mokata to lekani to yebani à part nous à la savoir vous comprenez pour to ya dollar ekomi komata mais mutu ya batu donc to ya liboma pende ekomi komatela batu to ya liboma batu baza ba fou il y a beaucoup de gens que vous appelez les sapeurs ils sont fous donc on a que mutu ayoki ka akanda pour ba pesi ndeko ka aye pasali bandu ko finga na feregola neti papa ya batu non to lo balelo ya mpaka se décider ki akei ilo nyokolo ba contre ya mpaka pour le lot qui ça évoluer pour le lot qui ça et ka ezaka affaire rigola wana donc basumbaka na liboka te eloko na bisi yango wana soki akomi lo bana mpaka basumbaka na liboka te ya mpaka liboka na yo moko mbeli na te zokisio ekoboya te ko sa elo mpiodi eko sa elo pendunda jamais ko boire mbeli po ezokisa ko na loboko donc les linges ça c'est cela dans famille vie raisonner non bien kota na batinel wana yolo ndenge bino na yolo batinel bo alaka kota na yolo no fandi bino talia eloko ati mais yo o te koloba awa ke oyebi ba golo libéral ba fingaka makasi soki l'aura tendance au fouti bango oyo osilisa makamna bango te yo yebi bonde ba fingaka mais l'autre moni moi discours nous est bien te nga pe babenga ngai mukolo paka na mukolo na ye papa paka na papa na ye chef paka na chef na ye président paka na président na ye vous comprenez ndeti nga boy mwana papa abiso na mama abiso donc mon pe na fanda ka so kande kiti moi oui kaba na fandi pe na raisonner ba junior mala isa ba bengi ba vena nga bestino bilele ba héritier mobiala ba lastoni mbunza ba tutu ba bengi même les général na accordon le général manager Clovis Pimpa donc moi pena ke ba linga te ma de so bana varié ponga so na varié au surtout kana itina latin na itina philosophie na comme latin espagnol te mekano latin au senti bana ba comme esta arika di pesta po do senti bana siliki donc na ko na bandi ko insulter bat mais moi boye bayati wana skolo babona nani te na la tsuka grandeur à maele na ngandi na tsasko na musique wana kino na latin na kina latin donc on a la philosophie l'espagnol comprenez que nous sommes en direct avec Mandé Saban ngala tangi trop ngala ngala bela mutu ligolo kotanga donc mona kitsango na musique donc po yo ya to za masuke bele lokola zamba gorille pembe na ngai ba pesa poste yo ba pesi yo wana mais shingai yo za iloko te
pose parce que la rabbi qui commence vous comprenez na pena batu tango otala boy je suis le premier sapeur au Québec il y a débat contradictoire na bango pour te sonner les bilamba trop maman lata nous allons où donc qu'est-ce qu'on va gagner qu'est-ce qu'on tout ça donc justement pour ça on a pena za bato ba mi monaka donc aye pena boy na débat contradictoire akutani pena que non on pèse les meilleurs. On pèse les meilleurs par rapport à Joye. Pour moi, on a raté. Partout dans le Kenya, on a posé ça. Mais dans une vie, si on ne peut pas faire, on a qu'à faire des choses. Et là, on a dit, il mourit à un tout. Encore faire la salle à ma BPT. Bateau quand ça ressort à ma B, on a bon temps. Mais bateau sous ma mono dans la liste, wata, au sol, on va mettre wata. Mon gasko est là, on a bangara. Sotali na ba clip innocent. Ba masaka ba japonais bazalaka. Ngana linga rapena mukolo. Ndenge mukolo abanana nga. Na mpesa rapeka na mikolo. Ndeti jeune frère na biso héritier. Pa na yena okokati. Ndela kabuna kana mutamu. Okokate polani. Ndana mutema mukuse. Monda linga ba ketch na yona la tarawana. Ninga pina linga ba chaussure na ngai. Ni na ilo kosko na mona kama be na ba jeune lilo. Romona boya komi na ba janzoto ya ba cash ne ba mbata ngasko mbata pa na nga existé. Au faire rigola papa mukolo kutu poitinda nga ezwaka no temps. Funga mona prise alu wana pose loko. Excusez président ko sa loko mo imo pas yebi na responsable. Au moins on a fanda no ayoko soni no patinda ko donne wana obo kende pe hérité parce que kuna mbateza la fa mbateza donc sabo fufu na tongo soki zate bolambela fufu et moko boy kende olugele whisky olugele noix donc ngana ko makambo wana te on comprend donc on makambo wana te donc bati kana ko ke na mbango bongo wana za leki ya patron na biso ici donc surtout pe azaki camarade ya Gigola molimo wa Gipe mwana kinya aki camarade ya Gigola to grand frère ya Gigola camarade na grand frère na Gi le prêtre de Milatre okate ya émission mo atika rabi na oki ba yembi mbango mena bengi masananga héritier na biso yemba boy pe otile lo na mona pe héritier akitsa mo ko donc tasala ke héritier kitsa ka Gigola ah ben livre na metezo na place Gigola ntasola nerité asola ngweza boko bimisa partout wana pe bomoni asola ngoko azaki na ngolo na pecho na so yewa mzoto mikebo pechi mo impoli akina ba mikili bwe so ikaleson nyemba nani kaleson nyemba bwe pecho wa mo fionton bwe ba pete kaleson nyemba ba journaliste ra ba chronifoit ba bimara nzela ba ngola taka dollar tango matina kuna tozaka na ba migenyema ye wana pecho na so ngemba aza petit na papa bongai tango na bimi na Zaire et les Zaire na opesa et puis sérieux wana mbonda avec beta babanda information RTNC et na mbonda mo banda obeta so bana mo bandoli ka bakumba serso parmi bana wana ngana zalaka donc TV na koli nango na lié bali dame na maman ngebi tout le monde ba théâtre de chez nous papa kokodioko skonde sali ki yo za mukola mukilimo na za mukola mukilimo mbate mais je connais l'histoire ya ngwana za mukola migenem aza tu peux otali pe na poids lelo na ebité pour na poto ba komo pakola na ba pepsoda même si ça ba kanisa chocolat mali pepsoda ayo ebate pa ko lo chocolat donc bazuma bataille yango mais lo na olobani papa donc to ba masapoto mi bali mais so to landeli na kati ya makambo par rapport à joyer donc azara bébé yoni masana donc so na zo benga ba petit ezora bango mututé ba n'était pas toi journaliste au baba ninga na yoza ba owa ba journaliste ba ninga na nga ya ba Marius Mungwa c'est rafouté là na monga fula ani lox yepe lox tono sola on a yo lox yepe lox après Marius banatu le colère a type toi na biso ba massa mais osko baba leki na ngeza ba ken piana ba oyo wana na utako loba ngenyema ba papol soki papol pasola ye wa baleki na ngapi na ba mpena ya kinde ti mwana na papol ye akimanga ku na pantalon moko ya Givenchy c'est razo tanga nzira ifasike sko pesaka pantalon tonde dina pesaka epo azaka na soirée moko mwasi moko mona ye na ilamba moko akomo benge frère Kiro le sang de Jésus
parce que alinga affronter bango na université ayi alilanga taka yaka banda 12h na pena ki makamuna nga mais azela Popol Mopasula ye wana o so Popol Mopasula wana na defse mbati nga meti lelo nzoka zaki nzela ya kokenda Angola akimanga na mbati meti lelo pe donc ma watro nkakenda Angola migeni na ye donc ye pa yaka nzela bangola wana esika bando matela bango baki kemba mo munela pesa ye visa mbala mo aéroport banjil ba monate le bandi so bazongi nde bayo comprendre que serrez vos ceintures bayo njil ba checking ba sama kam na njil ba matela nzela ba zamba donc bango ba bi serrez vos ceintures ba sala ngote baba kina na tukutuku bagina Angola passe nzela lufu iloko na boya Angola ngona omoni ti ba orchestre monsieur ya ba senga nga passeport na nzela lufu côté bilele alobi côté bilele alobi makamba ba stade ba komisa bino za po banga JB bokomi na niveau falite olobi nani côté bilele ya nga coopérant bino bilele ngo bozo benga batu bo benga mutu tu na kombo ezo mériter te papa donc fona zongela IGF nando kanga batu pe abo mona ke made so silika musale salam c'est-à-dire quoi Gauthier on a Gauthier c'est un petit travailleur ambulant petit travailleur ambulant donc il y a te carrément ba ketch na ye na ba bar ndeza kaka lukara vina ye mais ya oya olobela mambo stade c'est que ya linga contredire papa mokolo rola Wiranson azade na ba ça contredire ya bi ke bobanga na bino bobanga JB na mambo stade niveau kutu ya falite eh ba otala siko niveau kutu te po bino bata sima balela ka niveau po da mutu da so abebisi sima na ye ya lo mutu ateki da rien moko donc bata simana to ebi ke bango balela ka niveau to ba règle to alikulu to ba yi donc biso ko to ki para mambo na ti on comprend pour jibem piana tant Wiranson na sale ngo bongo ezaki lo mo boy donc ti ba calculer ki bongo ba tracer bongo c'est que ezaki lo mo fallait za la bongo pesa bongo ndenge Wiranson na lobi po moi to sila na bango donc moi to mona na bena clergé le rone la carton New York ngape na Laxi Chache liche ya Philippe Plain venanga Patrick Badiama ibu makambo on se comprend donc moi ndi yango to lobela kaleki aleki tanti Fanny on comprend soki Gauthier ngo azali pe na concert a Wenge amona ka makambo Wenge ensemble abakinati ya azalaka akosa afali akosa gai tozaka naye ayaka tozaki pe o le 24 ayaki bango ne ba pion ba yak batala tant batali ba benginga pe na chomo ya bien na Messi ke Wande Gauthier bisaki solo lango abi to mona kan lo ba ventir mais boro pe na pou etondi pe na ko ya yango bo sala gini na bitse koye kuzaba kuvanda na lobeki na nguna ki Kongo kuzaba kuvanda donc yango no moni ezokende bongo par rapport à Joye to pe sara Joye mais bato bazo luka ba kanisa ke ngai na ko kende pa mutwana HJ na ke pa HJT HJ nende kasi ba leader mais ko kende pe rite azala beke kokuna bayaka déjà na bengana bango ali vatan yo bengana rite watana na bengana na bango na ba ebike ko na bango na bisa ngobuza musika ngana mukolo tango ngana bandi sa succès na mboka oyo na ebimba ba musuba zana ba orchestre na bango ngapo pe sanga respect na ngai o papa mba bo pe sanga valeur na ngako pour respect na ngai zo singa na on mérite respect pour ngai nazaki ngamoko donc banana mambo TV nazaka na firigola na tenga mato na ketala pa kulutu na ketala maleki o na ketala ta mwasi et surtout na zaka na sinkin et lo mo pe ko ya pe na bilino ki mi boaka na makelele mais na boaka na makelele te je garde toujours ma position Rwankanda toujours mais déjà tu es vers la fin de notre émission je sais pas mot de la fin par rapport à mamtuzo les kaba tumsuba cheke bazolongwa pona l'aura tendance tumsuba cheke bazolongwa mot de la fin te mot de la fin ngai tendance à qui n'est kaka ko sala moi parcours azalo la ndoki ayaki ko lot sabatu ndota mabe donc bato musu ba comprendre ngo ba bona bango ko landa ye bato musu pe ba memami mais ne osenga ka na yampaka arriver en matière na ye ya za mukolo ayibini ngana ngaka mingi po asilisela nga ba mpaka mususu
bampaka mosusu malgré libandi mais ye aza koko sage na ezapela bampaka mabandi eza bampaka mabandi boye mpaka yaka o chevi na biki o libandi na ozo liko flatter mutu po bazongisa yo yesi longtemps panzaka orchestre bato ok pour nous lier sabana bato comme ici bango bandumba bamusu baroda bango na bangola baroda bat net banani net mwana oyo matama oyo autaka nini normalement mwasi aliaka ka fufu ya salaka mingi na fuku makambo na oloba Fablo Capello ayebi makambo osumbiri te mwana nani mwana oyo ya moki oyo nani alors yemba lwambila bela uta bamombele boye carnivore soki carnivore arnaqué ye wana carnivore ya comme c'est net neni da kino oteka ye na ngola bazwa bashupeta ye na naku danuku manini danuku bakula béton na basima wana donc yaka bakule béton donc mawa trop mais biso toza kaka donc toujours esprit solide rankanda bagolo libéral pour revoir encore matière talaka ngam tu na siligara mais tu moni papa fandi kimia na sengi yo za père na bango ngana bataringe oza père ce que ya bagolo libéral naza papa ya bagolo naza ka bagolo libéral te na papa ya bagolo to ngana ka golo te ngana bataringe ok biso monde bagolo esalama ndi bagolo ba oya yo mo devait au baksango tatouage pour comprendre que ba yé na vague moko boye ba yé pepe moko boye pe ba o le ba vention ne ba solide mikolo so tumboli bagolo o tumboli fer o tumboli bagolo o tumboli fer o tumboli bagolo tumboli maestro Fabro tumboli bagolo pour muto to azaka bien na golo vina e pambola maka daba o bazolinga ba tsaba makambo pasteur nani o bazolinga ba tsaba makambo papa wana na obinga nga Serge ngana za bataringe za père ya bagolo ils ont le père des croyants pour bagolo ba to ba kwara yamo na benga bango let's go baba ta moto chaud moto bango bena donc ya papa donc 10h bimi na donc 10h pile ba yé ba sali musala. Ok, on est arrivé pratiquement à la fin de notre émission parce qu'il y a plein déjà faut pas tourner. Je sais pas ba dédicace na yo puis mot de la fin par rapport. Ouais, ba dédicace ngai mikolo yo bo mesana penda ko mona ngai na chaîne oyo place pena bo kutanga na fani na kiti na zo solola pe na ndenge intelligence ezate ke tabilo na tina makolo. Et ba père ministre je suis pour son bango faut faire sa famille pour y avoir visa ba Turquie na juste na bandi cop il va être mbie visa Turquie mais visa Turquie na cop na kata Turquie donc ba pesinga mo loko nde ba kuna ba passo so ni na Argentine na fouteli ba billet donc o l'équipe voiture et l'équipe voiture et belé na kisasa to mona ya ba journaliste ya ba tout ba nimbo et tout ça on comprend pour mkolo presa pesanga ngo bimisa na sima Ferrari. On comprend donc na rosalenga te papa radio papa on veut mutabiye la rangango et utaka na Lyon papa Robert Kilibali qui a papa Wemba les aba testament papa Wemba tika la ranga bisoka comme na âge bobo pesa et chaussure il y a bien pour asale la faire ego la musala pour tout est calculé tout est planifié différence à lesbienne na PD banaka so baki rosuba na hier noir okutala boy moi ça ke kona mobala zongi mobali donc to kama petit njora zo simba bineur yaza PD au moins lesbienne so akoli akoma PD ndenge ye de lo akomi donc au moins ta zongi place ba caleçon na ezali pour biso to lembi ni soutien ni caleçon donc tala ka taille na biso to mona muta bongo faire ko la banga no batamine loi yokozuna face à Vewana dans loi mutabongo so lotinga ndoto na kina bingi mwana nga saira to kangisi ba wana kisinjo azana face à mabe kisinjo azana face à mabe ana face à mabe yo monte kuna ba kuna nde bakokaka ye ba kisine tikala kuna ba novaligine ba aspirine nyonso ezaka kuna yo mona zongi ka kuna mais ay ba ga mpuko kufa na biloko kozongela na ozalenga te na moni base solide de fer egola ya edo muzamba l'intouchable malgré ba touchenga motala kaka intouchable abosani te la stoni mbunza na moni masarangai bodike panzo na kati ya Paris Blanchette qui a la japonaise ya na Tony qui a la richi qui a la na ozalenga te 1000 ondi mafweni mabozan de champigny Sancho ondi Jackson ondi bango tout ba famille ondi tout ya poto ya ngai yo na pesi susu mbote na bandeko na nga na kati ya Strasbourg ve na ngai na kati ya Montparnasse Jeff ondi
na daf onde na kati ya Montparnasse pour nga na yebi bamboka ebele bayebi bamboka te vous comprendre nga na yebi place mikate etekamaka na Champs-Élysées na coin na café cappuccino ebele bayebi te donc nga na mwana poto akufaka na poto kala mingi na kozongaka mboka na ngai ve na ngai Berado Prince des Amunda malgré silence na yo na yebi ke ozobule eloko nini okosala na siliki na ngai te okanisa te ke na siliki so ndenge nini ve na ngai ngaka Rwankanda donc nyonso baobeta so baokanisa bapesa nga 12 nzoka na ada na 12 tant boya na 12 ça fait 24 yango tobetaki le 24 et puis c'est joyeux par rapport à le meilleur donc na kozalenga te na pesi mbote na bateau tout balingaka ngai made swabana ndeti mère na ngai Odette Chibambe femme d'affaires maman lobaki maman bengisinga déjà 2 fois maman na ruya na troisième na biki ko zada ebele po yo bongisela nga kaka so na ete otsaka kaka tango ko vimba mbala moko na zule meilleur ya dada mundos na kati ya bandal junior mala Issa Dorsi Nitro Kaninda bandeko nanga ba musulman na pesi mbote na bébé na ngai Sairan Sakala la fille ya papa na pesi mbote lisusu na Philo Kigoma esiko zali na pesi mbote na ana ota de prix Argentine gracias como esta na zongi susu na kati ya Japon na pesi mbote na japonaise Sofia Mojito ayang miyong nani wasko ba mbote na biso na ndinga Japon nini ayang minong mini ndenge ni yogo noza bien donc yogo ebate na ebi ba mboka na tamboli na ba mboka ebele. Vous comprenez que c'est en direct. On est arrivé à la fin de notre émission. Tu as un peu place. Il faut tourner. Un grand merci. Nayo. Sam Kunku, coffre fort. Sam Kunku, on a pu se bambote belé. Sam Kunku. Vraiment bambote no ebele pourquoi pas na gouverneur de Washington mon vieux Gaylord Losele depuis États-Unis ya ba griffe na pression mbote Mayamoto les seuls griffes du moment les seuls griffes donc nazo zela ngoka talaka ne na telemela ngo na classement boy faut zonga beno zoe otaya ngamwe ba centre bless de kun ba makambo na osu les kamikazes de Ferregola na kati Angola di ba DJ ba yibi makambo yo maître Moussa ba yibi makambo oyo mobali apakola chokote le sel mobali oyo azalaka complexité pourquoi kufa na biloko kozongela ba bi confiance ba pesa raté na bana boudin ke ba ko tenga misa na monde ba mo tenga mela lité ya kanda comme lité ya gentil pour ba pesa o le meilleur lité ya kanda pe tozongela lité ya kanda déjà ko s'attaquer azumutu kate a lo baté ayaka pona mutu kate voilà lité à kanda ba tutu ba pesa kaka e ko minina ngo siko ngai donc ngape na silika bo pe na posanga na silika te yo ko silika OK on est arrivé à la fin de l'émission de cette émission Arthur je salue mon frère Arthur la PC ba mbote belé comme pena na souka pour l'émission un grand merci na batutu balinga c'est lomeni vraiment je vous dis ciao batu bayate obanda bango mabe invitation à ardoise mais avec divine invitation en bois netika kabasali à mon Joseph Tata Moboko grand menuisier invitation en carton na ba follow nango jardin de Dieu invitation à boy bongo ya mukolo fait tilata mabe maison divine à bosali binote à Tchelibino promotion angolais à Pamba maison divine vous êtes trop amoureux du pays. Wow!